Bonjour, bonjour, bonjour. Surtout maman Eliani, tout n'a pas j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mazo batela kimia ezali. Le toi na kati ya makosa na biso toi na kati ya cuisine. Voilà. Toza na kati ya cuisine na ngena lamba. Ne boyebika wa bino maman Eliani to soki na vandi na kanisa lo kwa lamba na bi tika na lamba nde na bisa bino ke mwasi nzungu. Alors naza na posa ko lamba na ngina lamba bitekuteku obomoni bitekuteku bomoni mbisi ya kokaoka nde bomoni na kati ai na ngai matungulu na ngana ndembi na lingina lamba oyo to bengi na ngina lamba bitekuteku ya mosaka bitekuteku ya mosaka ngopeka à la demande ya ba fille na ngai nde baloba kaka mama yo moko nengo seka biso to bala ba bleda na biso balingaka kolia bien. Alors pona bolimbisi mafuta mbila pona kolia ngo biso to na biso na deuxième mama na biso ala biso makamba kolamba mama lambela biso bitekuteku bacha mosaka nga biso na lamba babia tolingo luka be émission te o ese leka be émission eleka tolinga ya sika nga bi problème ya te mama abino pe azawana. Alors bande konanga bomoni bitekuteku nanga yango yo na sina sokoli yango vraiment kitoko ta on a sokoli bitekuteku o na kamati na chango ma ya moto na mungwa na vandisa na kati ya ma ya moto na mungwa elemba po mungwa ndenge zana ekota na kati ya makasa ya bitekuteku po bitekuteku ezala vraiment pio makasi kade bomoni mbisi na ngai yango na sina sokoli bomoni mbisi ya mwana matungulu aina bandembi yango wana natia na kati ya nzungu. Voilà yango yo na kati ya nzungu nazolamba ngo pe na mafuta ya mbila moni ezolamba mafuta ya mbila bitekuteku na biso nazosala ngo na mafuta ya mbila ngi kolia mafuta ya mbila. Voilà sikoyo lokola ndunda alia makani ya pamba te awa naza na tomate lelo na kosala tomate pelé parce que naza na tomate fraîche te na kosala tomate pelé awa naza na mosaka yango yo oyo tokolamba na kati ya biloko na biso yango wana ndenge bomoni. Sikoyo na mopanzi awa naza na mbisi bomoni mbisi à la mer oyo tobenga mbisi à la mer oyo tobengi Thomson na ngai yango oyo nasi na bongisi déjà Thomson na ngai nde bomoni Thomson na ngai yango oyo Thomson na ngai nasi na assaisonné yango déjà bien na assaisonné Thomson oyo nakamati pilipili ya vert nakamati pilipili ya rouge nakamati kibor nakamati ndembi nakamati tangawisi nakamati na mwa ai na mixe yango place moko nazuna mo mafuta na chena kati na mixe na mafuta nakamati na assaisonné yango après avoir ko assaisonné yango nde bomoni nga na bombi yango boye donc eza déjà très bien assaisonné yango bomoni na chango na eloko moko evanda kimia ndenge za boye na sisi ko assaisonné soki na kokalinga moko to mibale na kalingi oyo etikali na kamati na ko conserver yango na congélateur na finiki yango malamu après avoir ko finika yango na kamati na chango na congélateur soki naza na posa ya kolamba ko bimisa Thomson nanga na ozona ka Thomson nanga na bimisi na sali nini na lambi po eza ebele biso tozaka mibale na ndako ndenge za bele nako biso kaka Thomson ka so na sali ka moko ekoki biso mibale ngana papa mbala moko soto linga kolia biloko ya moto mbala moko ekoki na ngo biso. Et voilà awa ndenge bomoni mbisi na ngai yango wana na tie na moto moni mbisi ezokalingama mbala moko na ba ingrédients yango wana tokotika mafuta na tokotika biloko na biso ekalingama malamu avant ya kocontinue makambo mosusu. Et voilà, namoni boye ça va. Siko na kokota tomate pelé hein.
natie tomate yango wana natie tomate pele yango oyo tomate pele natie tomate otokolamba bitekuteku na mosaka. Voilà, ndeko so ezamba liboso okoti na chaîne oyo nakosenga na s'abonner na Eliane Nitu TV. Après avoir s'abonner, ou activer cloche de notification pour que vous allez notifier à chaque fois que émission ya sika et kokota na kati ya chaîne na biso. Na Eliane Nitu TV. Comment ça na activer cloche de notification. Donc émission sika koti, vous va que émission ya sika et koti na chaîne. Yesu muyana yo Yesu muyana yo Yesu yonde makasi na ngaima kasi na Yesu nande yonde longa yo longa zambe Yesu nande longa yonde bikamwana maybe kamwana Yesu nande. Oh my, biso tokocha awa. Voilà. Oza légumes verts, oza légumes ya mosaka, oza ya vert, oza ya mosaka. Allez, nazu mosaka na biso natie yango na kati awa. Natie mwa linzanza na nga moko oyo, mwa boîte moko oyo ya mosaka yango oyo, mwa boîte moko ya mosaka oni yango wana. Tie mwa mai na kati ya boîte na ko récupérer mwa mosaka oyo eza na kati. Voilà, nzana tie na poubelle. Voilà, na tie mai mpona mosaka na biso ifo etoka pe ebela. Voilà, mosaka na biso yango wana ndenge bomoni yango. Mwa mbisi totiaki yango wana. Kamati mbuma na biso ya pilipili na sina sokolaki malamu ya vert na tie. Kamati mbuma na biso ya pilipili ya jaune na tie. Kofinika yango pesa biso mwa kotoka ye potongono po tokoka kotia ndunda na biso na kati ebela place moko po pesa biso elenge, pesa biso buya malamu. Voilà, mosaka na biso yango ezotoka. Yango ezokotoka mosaka nde bomoni wana ezotoka kitoko. Sikoyo na kotia yango bitekuteku na kati po ebela nzela moko. Yango bitekuteku na sokoli yango bien. Sokoli bitekuteku na tia yango na mai ya moto, na tia yango mungwa ekomi un peu salé. Ne bomoni bitekuteku oyo. Awa tona posa bitekuteku mbisa kokauka na tie mukie po epesa biso ka solo. Posa toza awa toza posa kolia nde bitekuteku na mosaka. Mbisi mukie kaka. Po epesa biso ka mwa ntunga, boyebi ntunga. Voilà, mbisi epesa biso ka mwa solo. Bitekuteku ekotaka penza nini malamu te, mungwa malamu te. Mwana soko otie bitekuteku na mai, tia yango na mungwa. Ndenge nga natie bitekuteku na mai ya moto na mungwa. Nakofinika bitekuteku na nga po eza yango légume vert te. Nakofinika yango etoka ebela malamu.
bite kute kuna biso ngo ezotoka ezopesa ntunga boyebi ntunga odeur, une bonne odeur hein moni yango wana bite kute kuna biso ezotoka ezobela kitoko ezobela malamu voilà awa pe poisson na biso yango wana voilà donc tokolia ndunda na poisson de mer oyo tobenga Thomson sali yango bien finiki yango malamu tozela légume na biso ebela on va la semoule entre temps biloko ezobela semoule bien manger c'est le début du bonheur toliaka bandunda na biso na bapondu na biso eza bien mpona santé na babio mpona santé na biso eza bien makasi bamama bolambela bana bandunda bolesa bana kaka bapati te. Voilà. Après, on va ndunda. Biso yango wana. Ezopesa ntunga, boyebi ntunga. Yango. Ça le ntunga. Une pesi ntunga tozala so moke mwasi nzungu et voilà légumes na biso voilà légumes na biso yango wana mosaka koti na kati ya ndunda koti na kati ya mosaka ok tobiki légume il faut ezala na soupe eza ndunda eza koaccompagne mbisi koaccompagne soso sikoyo nakende kotya na légume nakotya mwa bouillon nalobaki lebande ake natyaki mungwa na kati ya légume oyo natyaki mungwa po mungwa kota bien na kati ya makasa po bitepute po azalaka yo sikoyo mpona koreleve subu nakotya bouillon nga nalinga kosala nanga mingi bouillon de poule natyaka bouillon ebandeli te po so tye bouillon ebandeli ekoki mpe kozika alors po ezika te à la fin comme ça namoki ndunda na ngai kei mpenza na avant ekanga mwa moke yango wana natie mwa bouillon de poule voilà abalusi yango tiki yango etoka mwa moke nsima nango nde ekokita biloko ya kolia biloko ebongaka ifo kolia yango moto biloko soki eza na moto ekimisaka microbe soki biloko boliango malili ekozala babactérie eya bien te mpo olia chaud et voilà pourquoi nalambi nanga kaka mpo nalambi naza nanga na mposa kolia sikoyo te papa mpe aza te biloko ebela so biloko ebeli soki papa ye bino mo bomoi kinga nasala bongosala poisson nanga toka papa akoti nazwi poisson mbala moko nakalingi encore na kokalinga oyo moi poisson oyo voilà
c'est une belle poisson au moins coquille dans mon biso la calinga poisson voilà mbisi à la mer Thomson yango wana po tobengi mbisi à la mer Thomson bien assaisonné Thomson wana. Et voilà, mon ndunda na biso. Voilà ndunda na biso moni. Bon ndenge niveau combien niveau combien boy. Vous la sauce moi muke kaka. Muke kaka poto kitsa ndunda to na besoin ya sauce. Pour ndunda to ko lia ngo kauka te. On a besoin ndunda na biso na sauce. To kala mingi te ndunda e kolongwa na moto. Voilà, là c'est bon. Dans le mot pilipili ou un vert. Na chawata awa. Pour pilipili. Na kacha muna mutoko liango 5 ayeba. Mundu na biso de komi yango ndo na biso to chango na kacha sani. Voilà. Et beli kitoko ndunda oyo. Voilà. Ndunda na biso elambami na mosaka voilà ndunda faut kolia yango na soupe et voilà ndunda na biso yango wana ndunda na biso ya mosaka bitekuteku ya mosaka yango wana sikoyo ndunda esebeli kitoko kandi na utoko bisa bino ke nga nazanga mona ndako papa azate biloko ebonga kolia moto biloko so bozolia ngo malile za malamu te zaka deja na ba bactéries yango na ndunda loko eza moto boye soki neti papa akoti na kamati mbisi na kalingi mbisi tono kalinga mbisi pe eza moto dona mbisi ndunda ya moto mbisi ya moto papa loko alinga semul na ya moto akamati asali nene alie. Voilà. Ce que zamba liboso de kokuta na chaîne oya ile ni tu na kosenga na o s'abonner na Eliane Nitu TV. Après avoir ko s'abonner ou activer cloche, il y a notification pour que o ratate ce qui émission esika et continue kati ya Eliane Nitu TV. Merci beaucoup na bino surtout au beau dispositeur na bino pona kotala ngai to pona koyoka nga. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamba kalusa kumuna. Nzamba nu benchenel bana betu bons. Là, c'était votre deuxième maman Eliane Nitu, la reine mère. Autrement dit, Kimia Kiankaka. Autre chose. Bah, gros bisous, surtout. Ma famille du cœur, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.